le désordre s'installera partout. Zambé, azana façon salelaka. Na surtout que to comme en 2018 à la veille des élections en RDC, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. De Crotte, et l'ambassadeur de l'Union africaine, ainsi que Moko, je crois, qui est l'envoyé de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Bangomi Sato présent en Kamba. Pour ceux qui mission Zate, pour la nini Andimia Zonga. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima, atako babakola ke mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Koleke mapapu, masope mafuta. Toko kesi ana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokoa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capitaux. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Jiramon qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, 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 Kaka, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, 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 Binana yo, binana yo. Yambaloya daba ministra bakokata. Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela Nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipar, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? Tika papa, ba simbana na bilamba siko mususu tokenaki papa bolimbisa bandeko azwaka ndeli kamboso ba komela amia to koma no moka na mwasi ya pasteur aye bien
Kwa siko yezaki na kati ya ndaku na ye. Ba meminga to yo présenter journaliste a outi Kinshasa. La princesse, tala biso to tala kaye déjà. Ah, papa. Tu as beaucoup de passer ne loko moi chika na sa. Abendi. Ah. Ba kamati basangani sanga ba bimi banda. Là ils sont posés à l'aise quoi. Abi ah, lui tous à l'aise. Moi c'est pasteur, mutayebi likopa wana. Azoka chasser na ngani tiaki na maman mwilu boy. Azum nini mulangi. Atie na kati. Atie kana sali ke kabwe bolimbisa bande. Ake nango. Tant as pour le pan aux airs, on va pas passer ça porte. Tant as ozongo. O kaka lingiango na soki pina nini? Na sali. Aye na ngwana nini? Whisky papa. Côté na bano sala na Médecins Sans Frontières. Mbako mo babenga mpanga kuna frontière avec l'Angola otiki bakimpango côté na kati. Église moko za kona église protestante. Kenda sango ba Korana bango bayemba kitoko tout ça pasteur ate ya bien. Na mesa pasteur obi ba bokal moko babenga kwake Gigos. Hein? Monsieur Gigos inventaka pelu moko batona kolia ezaka pona bana après mikolo pe kotale ozoli yango yango biloko na zolo bakanyo sebunga. Lelo totikala kaka na ba flocon d'avoine nde batubaliaka. Njoka pasteur atoni saka ntsamba kuna etondi azomu fini kuona acheli kolo. Bandimba ibika ke pasteur na biso kama munengo melaka mai pasteur na biso ngako mela mai mingi njoka zaka nango mai te. Mukolongo libabe kilte matinale sili bandimi pe baye na kati ya ndako pasteur bazo solola parmi batu bayaki na ndako pasteur koko donc pasteur mwana na ye aye ya mwasi na bana na ye sikomoni bakoko bazalaka bulu mwamke papa pasteur azo sora bandimi koko moko ale coup de patte na mesa nsambe sopani bandimi bako tela na samba ni sopani. Okay. Mama, hein? Ah! Et pourquoi tu t'embauches nani nani? Na mimi ngana melalaga mai. Maman pasteur azana chambre. Moi ya répondre. Et ça te pose mon état ko pesa réponse ni. Iko bandimi. Le pasteur tango chaka wana chaka fukana. Nyoka za kana ngoboy. Yoka mbamoka ko mabi. Ah, c'est une ngolo babiete et pesa mbulu. Bana. Omone tamtole kaka na liboso. Banduki basake bele ali ngomba. Muso le kina liboso soka pelishe lio miso. Ah, so za makasi to koi. Soko chemwa nini oyo omona. Jamba peshongu ya. Oh, sote haleluya. Ah. Tango babimi. Bandi muso abino. Pasteur ndenge to considérer ka ibena. Soka na Amerika ne wasanga. Papa ba pasteur ba bunda ba simba na komo bonanga papa bozoka ngata soni tena. Boy ba teke ngande na sa émission. Et comme il dit pasteur bopengisa kinga bozoka bitumba na bisa ba pasteur ba bunda na sani ya kwiti. OK. Otata ki mongo lobi ebele bakobosana na bango nkolo Yesu. Bakosalela satana mais na kombo nde ya nkolo Yesu parce que kombo ya nkolo Yesu c'est une bonne marchandise. Surtout les Congolais. Omoni mutu soki passe leki atali gauche atali droite atali gauche abinzambe kaka. Biso ba Congolais to komana makambo biso photo sala to tikela gonzambe. Nzamba osala. Frère tika nzamba osala. Qui te dit que nzamba osala? Il y a de ces choses dans la vie maman Tiffany que personne ne peut tromper. Jamais nzamba osala ka yango. Omoni to soki sika oy. Soko osala ke forte batolé. Osala ba plafond o bongisa nyonso. Enge koma boete ata osambeli un siècle de jeûne et prière. Jamais ne peut osala. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. OK. Ba Kongo balobi fuluto ma muntu kala. Et sika po bonga mutu ndazala wana. Omondi lokola yo ye oza mutu. Et tata ki bango la di ebele bako bosana na bango Kristo. Bako sala la satana mais na kombo ya nkolo Yesu. Yango siko tozo vivre siko na kombo. Na lobaki na emission boyebia ndeko yembaki nzembo nini to salite, hein? Nini to salite. Mingana bagisaki nini to monite. Pe nini to so monate. Pasteur pena babo nga melaka na ngai. Azana nga hypocrite te. Na lobi na déjà awa. Tu vas obeta maboko hein. Tu vas obeta maboko. Azana hypocrite te hein. Kasi oto tanga awa 2 Timothée chapitre 4. Imagine ça.
Nata suka bato bakozala démarche ça koyoka makambo zo sepelisa bango. Yazane hypocrite. Attends, on a bandé barobini, psychiatre, psychopathe, un malade mental. Faut dans le bas commentaire et bandé. Mais si vous êtes un malade mental, taisez-vous. Tais-toi, tu es un malade mental. Kimbangu. Mais ce qui n'a pas de que ça n'a pas nombre de vies, 1 million c'est Coca-Cola. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y en a qui ont compris. La preuve, au moins. Partager ça week-end. Les routes s'abîmeront, tout comme les compagnies seront détruites. La compagnie soit calée. Écoute, ah, ban, bisonaka. Tant que ça n'a pas Zaïre. Ah, tika. N'a pas de Zaïre, n'a pas. Tant qu'on a côté de la gata, n'a pas battu sur le comme. Oh, mais le reste. Bisonaka, la tant que Zalaka non atra. Voilà, vous êtes anglais, Babel. Mais c'est Van Wilke. Ah, tango Zalaka wana. Ah, panatika. Tu tiens la histoire. Nauta que le bénéfice boye bien. Limité industriel et comme limité résidentiel. Allez. Bon, ben industriel ça reste quoi? Bandako ya batunde comme une église. Maman bravo, yo ko ça l'église na yolo. Oh, na kanisa ko kene limité. Pour na Kinshasa so ko ça pasteur pour yeba na fo église ça la na. Oui, je vais par exemple moi avec ma tu fais une église les ana poto. Ngabi ngazanga na kalamu na yola. Oh, yo quel métete. Ngabi tenga kola pepsi nga yolo limitete. Mais bino na sobo sanga kana limitete nga yolo. Comprenez-vous? Les compagnies, les routes s'abîmeront tout comme les compagnies seront détruites. Tu vas compagnie détruite. Et il y a une place où tu vas compagnie, non, pas une compagnie qui galate. Attends, vestige, moi, compagnie qui galate pour banda coucher ton homme. Compagnie Koufa, c'est détruit. Banzela, quand tu dis baby, et c'est des. Les routes seront. Les routes s'abîmeront. Et s'abîmer, mais la compagnie est détruite. Oh, Congo central, Bango, ma premier producteur bulle de palme. Les gens qui ont besoin de faire des choses, ils ont machine à bango pour balusa bateau. La machine est pas chère. C'est ça que maman te fait. Na soka vertige. So ko liaki bientôt que no balusa mulu wanate. Banzela oya biso rare que depuis au côté ça qui 4e vitesse so que deka. Biso de la so OK. OK. Côté sur vitesse. Bravo, moi, il faut comme vous à la fournie. Pour moi, je vais vous dire que je oh, je vis à Paris, mais je travaille à Lyon. Oh, je vis à Lyon, mais je travaille à Paris. Ah, c'est la distance, c'est ça. Mais tous les jours, on a à Lyon, ailleurs, on s'arrête à Paris. On a acheté un matakabattre. Je suis venu à la moto. Je suis venu à la moto. Pourquoi pas que si musala contre le mutoka wa akominda ebongo biso sio mona mutavana na mbanzo sala na Kinshasa. Le désordre s'installera partout. Vrai ou faux? Dans tout le monde. Je peux te comme une création dans la kin. Le bruit. Ah, je suis dans le bruit. Et puis, qui est compliqué? À chaque moment, il y a quelque chose qui manque. Mbokeleng. Parce que comme nous connaissons, bruit. Les désordres s'installera partout. Tout le monde a désordre. La monnaie nationale perdra sa valeur. Franco-congolaise est finalement. On a coupé sur le béla qui a remis le kaki. On dirait que tu as mis le béta, c'était avant. Pour ma caméra, c'est bien. Mais le manger sera plus ou moins bien par la grâce du Père Congo Tout-Puissant. Le manger sera plus ou moins bien. Maman, tu fais, oui, tu vas te faire tata, tu manges, comment on va faire ça? Mibali, tata Mpiodi et Makutu.
mbiodi ndito msono to diaka Makuta matoe. donc pona kozanga koyoka na biso kozanga koyoka la nzambe etombo tozo mosuni oyo eza principal pona biso mbiodi yango kaka omoni mikolo leki atanga koma kirana na ba premier ministre ba s'impliquer tokena na Namibie toke luka côté yango ekutaka oh non eye quantité autant et ils ont pêché avec l'information. Mais chose étonnante, maman, on nous dit quoi? Les lacs Tanganyika est le lac le plus poissonné du monde. Oh! Et puis je vois un enfant qui tata kimbango ça l'a compliqué. Donc na tata kimbango peut-être les camboso qui n'ont le coquin n'ango tango te jaka kapasi. Comment est-ce que tozane na lac où est le plus poissonné du monde? Mais biso quand on y a mis c'est faut en Namibie. Pe ba biso que côté les jebo ba gagner ko sala sur contrat pour na ko so bambisi viendrait un moment pe bambisi wana ko négocier là. Ba piodi. Mais quand on a deux catégories à piodi, piodi monsieur kala ya mama kash monsieur za le pour la moi pour lemba o tena moto lemba. Mais là j'ai compris et j'ai tout. Tata piodi na makutu. Kozanga matoi. Et tout toujours en piodi. C'est que le lac le plus poissonné la fois passée dans mon balakisi poisson moko ekufeli kuna balobi poisson na salaki 4 siècles demi. Au spécialiste batanga âge ya poisson na baikai. Abia salaki 4 siècles demi tellement vieillesse leki allez akufi na ikuna na se allez ayiko bima libanda. Tala poisson monene wap na lac Tanganyika. Mais yembaka tata wendo koloso tozangi mai solo. Tozangi bilo iso. Tozangi bilei solo. Abewe ya yembaka na kalabi po chaki tembe po zamba ezangi mbisi te kasi tozali kolia te pona nini bochaki tembe nana Kongo yo mboka kimbangu amonelaki pasi Kongo yo mboka mindele banyokolaki kimbangu andimaki wapambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye kimbangu anyokomaki natina ya bosomi ya mokili pemboka Kongo yo pelibota mobimba ya bayindo kasi lelo basusu balobi kimbangu to ebiete taralo lengeto zangi kimya na Kongo ye Kongo mboka kimbangu amonela pasi ebi refrain bayemba kanini awana pesi bino lipanda ye bolebo melipe botondi ye bolobi boye biete mawa mboka kimbangu amonela pasi do abe ora za yemba botoki tembe na nzambe nzambango ye ndo tozo présenter pasi yeli biso albe kondia e kozala plus ou moins bien na mawa ya nzambe kaka mama mo nzambe ko mokokuta oh ba mama congolaise tala ye babwaki mwasi nzoto mekeno tala pena eloko ya solia yana ngoma lungate Mama Tembele Chaki Mwa Thompson elobaka nango pasteur John asali mwa nzungu moko équipe nationale oyebi nzungu na benga équipe nationale avec équipe nationale na biso joueur muso utaki na France muso utaki na Turquie muso utaki na Allemagne baye basangani basali équipe nationale abi ser tika ko lula ka poisson muso po bazana mongo ebele yo be po merisa belinga soyi sala équipe nationale lokolo soso na kati morceau ya mabuma ngombe koto morceau mokila ngombe tout ça sala ka mélange essentiel ka solo ebima équipe nationale mais congolais azo ya pe munene na mawa ya nzambe. Ceux qui doivent se soulager, maman Tiffany, on vient pas ici pour faire des fables, oh non, parce que, non, que l'on comprenne où nous en sommes. Je suis fier de vous aujourd'hui. Naïlo lamba oyo bandeko basombi ya mama mwili. Olobite ke pasteur, tiens la biso na vrai, bino bina na okena ngwa. Ozongo ne sengo nyos. C'est notre identité. Papa Simon Kimbanga na ibisa biso polela lobi na bikeke nyos leki basi balonga kati. Pour la première fois, Basi Bayaki Kolonga na Mukilo, et bien ça dit Bana. Moi c'est à l'autre. Pardon, il y a Noé. Nabana na bang. Mais na suka, moi c'est à Cham, à la Kishika Busoba, à côté na Nyoka na Kate H, na Loketo.
Comment ni? Moi c'est l'autre soko. Libanga. Mama Sara, liboso nzamba saka ni aseka. Comment nango? Abisa la capacité pour na maman kolonga. Yango Bible le dit, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère parce que notre temps on se maîtrise la vie à comprendre ma camp. Mais maman Mouilou, maman Tifani, tu comment na kamba na ko tali so ngomba o baba na ko kimsa maman Mouilou mbangu na ba belge ko banda côté maya sime zalaka tie sika temple zali soka kimi mbangu akomi na soka bebisha susu kita susu na mbangu akiti na mbangu auti suko na matala susu na matana bazo torturer malobi malgré torture na kutikati o mobali atikati wana yango na kosalela asimbi ngomba. Maman Mouilou, c'est elle qui a donné les cartes au premier pasteur qui m'a mis. Yango na église de Mangis, Angela Pessinzem. Maman Mouilou, eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo. Mosala monene tata kimbangu atikeli yo. Yakobokola bambala misato pe lingomba oyo. Hein? Abokoli bana na passe papa dangene papa na kolia biloko za na poubelle. Maman Tifani olingaka bango. Oboyi ba belge bakanga yo, olambi biloko, okanya ngona na mokoli, osandisi makasa ya salité belé, oyo gwaka na poubelle. Et revele ko salika sine. Papa d'Angenda, le courageux jeune, il baka na koye moko. Petit enfant qui était mais très courageux. So comme on maman Tifani elle était à comprendre que maman Tifani nga lekona na poubelle kuna masoleza kuna. Papa d'Angenda kembangu na poubelle. Abono fouiller poubelle soit déjà ka pour na biloko mabe bako zongo bako no tonzo ka ni damas bimbre côté na ndako balé. Quelle souffrance mais banzambe bakonza lola pe mabeli. Tala ba condition mais maman Mouilou a tenu à longue yango lelo so so lokumu ti bazo sala boy maman Mouilou zo lokumu na yo liputa komba maman Mouilou na Belgique balabala mobimba bapesa ngokombo l'avenue Marie Mouilou kia wanga njitani. Pas mon aïe bien. Yewan, maman Mouilou. Omoni. Les lois sont le coup, pourquoi? À Longi. Et tata Kimbangu. Besoin des abissos bas congolais, maman Tifani. Basali Nzambe, peuple, bakonzi, que ce soit politique, il y a armée, il y a civil. Toye baye. Tochaye ne sikana ye. Nous allons transformer le Congo. Et ce monde de demain attend le Congo. Nous sommes tous maman Tifani. Attends, on a clôturé ndamba lopango balobi que non, bazoko misango eta. Nazongi lisusu koloba. Vo mwana nsusu vimbi di muna nzungu, ngudi yani kuna nsikena. Soki mwana soso vimbi na kata nzungu, mama ndaza na se. Mwana soso atondi saka nzungu te. Mesoko moni nzungu etondi na mwana soso ebake mama wazara saza munene penga makasi yango nzungu sali ke tonda. Oh bakako sala musala na bazaba na soso ba mama soso bazali me bazali banda musika. Mais sauf liputa nde bazui eza ko defa. Bakena mbunda toyoka so. Toyoka so. Bible ote ya bango. Exactement elo bakana ngo bande ko Brazzaville. Na moment où il y a papa par rapport à la profession, nous sommes en boca, nous sommes aux Zanzibar, les monnaie RDC faible, on a ce qui se comment c'est comme ça partout. Mais Ésaïe chapitre 18 verset 7. Papa. Maman Tifani. Ésaïe 18 verset 7. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne. Mais en ce temps-là, l'Éternel ajouta la tranquillement du haut de sa demeure. Peuple ango oyo bazali ko habiter le pays qui est civilisé par les fleuves. Biso yo. Tous ça les doit abandonner. Oyoka ki makambo ya secrétaire des Nations Unies lobi. MONUSCO yaka posunga biso na Congo, bibundeli nango ekokoka kobunda contre M23 te po M23 bazana biloko oyo salinga mikolo oyo. Oyo za pena solo. Mais bango bazana ngote. Mais Poutine a bien accepté son bokote. Boto yebite. Papa d'Angenda lobaka na biso boye. Tant que tu as téléphone na poche toke na ngona bilanga songi ko zale belé
information monsieur les canaux réseaux sociaux za kanangwa solo te ba cheka pona kwa mise galerie to ba cheka ba tumite malikolo likolo. Notez bien wana tataki mangu tazolo ba na kikongo ba komaka Thomas Simbinina. Notez bien, toutes ces paroles ne passeront point que ces choses ne soient arrivées. Ok? Et que l'étate makambo non songa na lobinga ikimbango. Il faut nyonso yo esalema. Yango salemi. Yango salemi. Peso salema. Pe oyo pe ko salema peso ya. Moi j'irai dans une contrée ou le pays lointain, mais je reviendrai au Congo. Les blancs me chercheront la mort, mais ils ne vaincront jamais. C'est la vérité. Mindele basala nyonso pona ko bomatata kimbango bakoka yete. Mais baboma kiti. Bakoka yete bango te bato baboma ye. Bon neva na sama bene. Ti tout le monde a kufela ndenge nini? Osobeta ki. Okasi. Est-ce que bango nde baboma ye? Basango na mama evoli la sœur. Bayaki to bapese mafuta ya suka. Atuni bango soki boza basali ya nzambe ya solo. Boye bisanga mukolungana kokufa. O makambo solo bamuta ko lo bango te nzambe ka mutaye baka boke na bino boza baso basali. Mayebisi tata sakwa bango le militaire ba garder na ye na kata prison na ba malade musabi na bango bana na ngaye boyoka malamu ngana za bomokolo mitano na ngonga misato ya simanzanga ndina kokufa pena 14h atei bango esili asali lo sambo pona bato nyonso sili allez abeti makofi misato na gauche misato na flanc droit na 15h tata kimbango akati pona balbake baboma papa simukimba baboma yeke. Mais bon, on ne peut pas faire biso sur la bosse interne, pas qui était, pas qu'il pas de procès mon corps pour n'a pas passé. Non, procès pas tchaki parce que tata kimbango ti ba condamné kaye. Ok. Parce que là quoi quitter yete. Or Akoufi en tant que condamné. Vous comprenez? Juridiquement, même dans ndenga molimo azali lokola un condamné. Comme Ngonge Kokaki Asara Moussala n'est totalement, Yemoko na Bonzambene à lobby, il faut Azala justifier pour qu'Azala totalement libre. Ainsi la Bible même dit, Dieu a été vu des hommes justifiés par des nations. Ainsi. Abi Wakulokeranga liwa bakokokate. Et Akufa Nandinga na Yemoko. C'est pourquoi servez Christ dans la vérité et rejetez toutes les œuvres ténébreuses. Vous, les prêtres catholiques, prêtres jésuites, plusieurs se serviront de mon nom dans la vérité et dans les mensonges. Mais vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Plusieurs, et belé va se servir na kombo na ngai kimbango. Bamsusu na sol. Bamsusu na lokuta mais boko yeba bango kaka na misala na bango lelo yo kombo tata Simon Kimbango komi sukali hein. Il y a des années passées sur le Simon Kimbango on t'arrête. Il y a des années passées sur le Simon Kimbango ça saute. Oh je Kimbango sur le moment baba Kimbango bende. Ah frère, faut quand même te gêner toi aussi. Ngai tangu na côté dans le kimbangisme tous les autres pasteurs ba yininga. Et batika sima. Inscription pesa dans l'église. Mon bibi mon côté que ne kotala ka sous le prophète Joseph, ça pengu. Akena ko sambela na cimetière Simon Kimbango. Vous voyez comment j'étais traité? Na viva isolement. Avant coronavirus, na viva déjà isolement. Bon on ne connaît pas. Tout le moment Joséphine, je restais à la maison toute la journée. Maintenant ça va bouger. Non, on ne pas non parce que mutu moko ko yambanga zate, ngana kene ko fuka mana tombe ya Simon Kimbango. Je suis un idolâtre, un apostat, quelqu'un qui a abandonné la foi. Un faux prophète, à cause de non, ils ont dit ça, ça c'est du haut de la chair. Faut que la Bible soit des Bibles, Joseph. Papa Joseph Tikanatoro Motuna, tango papa Simon Kimbango, il y a en 1921. En 1921. Oui. Tant que batuni oyeli bisoni. Mission na ezani hata lelo bat ba définir papa ya kipona kolongola moto moindo na bombu na ye. Mutuna na ngezali
Papa Simon Kimbangu actuel Kiangani tango azongi na liboso oyo eza mpona mission po soki mission eza te mpona nini andimi azonga pamba te moko alobaki ete na kokufa mpe na kozonga bon ntango azongi na mission nini ntango kozalaka na papa alobaka na bino azongi mpona mission nini toyeba ya kozalaka na nkamba po Papa Simon Kimbangu ya 21 ayaki na mission mpona bayindo nyonso to tomoni yango mpe etalisami banyokoli ye mpona peuple noir topé particulièrement en particulier les Congolais mais d'une manière générale Afrique et puis partout dans le monde entier mais Papa Simon Kimbangu Kiangani azongi to Papa Simon Kimbangu azongi na loposo ya Kiangani mpona mosala nini? Merci beaucoup, bonne question. C'est une question que j'ai posée moi à Papa Simon. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokoa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capitales. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Jiramonka qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela.
Olingi lipa. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Nalobaki papa nkolo Yesu tango ye na mokili era koti na kata synagogue alobaki molimo na Nzambe aza likolo na ngai apakoli ngai pona boye afungola miso bato bamonaka te afungola minoko bato balobaka te akangola bayebaka ngama pe alobiki ye aye kofungola mbula ya sika ya ngolu ya Nzambe kati na bato. Sikoyo papa yo ye na 21 na mission nini pa na biso o Yesu kozongela biso mission zali nini papa aloba na ngaboyi kozomona mayele mingi kutu batunaka na bango te abitata kimbangu tango ayembala liboso na 21 na mboka Nzundu abandako no kotambola kuna mingi pamba te baninga ne bazalaka kuna batata to matuvumana abi mukolo moko bazosolola na bambuta kuna batoni mbuta mutu shiko yo yaki oyeli biso nini papa kimbango lobi na yeli bino makambo misato na yeli bino lingomba 2 monoko koloba 3 kimpuanza libération donc l'indépendance abina nyonso wana na yeli bino ba pouvoir misato pouvoir politique pouvoir spirituel na pouvoir scientifique. Et ce sont ces 3 pouvoirs ou ces 3 domaines de Tambusaka Mokili, Maman Tifani. Le pouvoir politique est composé du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. Et Bible peut le dire, l'Éternel est notre roi. Il est notre juge et il est notre législateur. Donc les 3 pouvoirs à Sanango. Alors puis sikoyo tango na ye likambo na yele na mokili ezali ya kozwa mutu moyindo kozongisa ye na sika zalaka ya liboso pe kokanga Satana kosilisa nguya na ye wana maloba tata Simon Kimbokangani era ke Brazzaville ndenge to saboy obini na lobaki na Brazza na ye awa na Brazzaville pona kokata maseke ya Satana kosilisa nguya na ye asali déclaration je crois que c'était le jour suivant papa donne l'ordre bakata nzete moko manga munene ezalaki na paroisse ay bokata la nzete na lingi komona ngoli suti mama tifani bakati nzete manga na kati ya tronc ya nzete manga barre de fer soki ya 20 talaka fomba ya barre ezalaka ka wana nzete wana ezalaka wana botaka bambo botaniquement non ça ne se fait pas. Papa tuni mutuni yango libende oyo eboti na katikati ya nzete nane ngwa kotsaka soki zalaki elala na boye nzete za boye ke libende elala ki na boye tokolo bakeno bayaka tango bapike baobeta marton kon bazwi libende basani nini bakotisi na kati mais libende wana eza tronc ya ngoyo ya kotelema libende pe eza boye ya kotelema mama tifani totuna nana ekote na kati ndenge nini na miso batu mabonomo na keza nzeta manga menzo kande zara iseki ya Satan tata kimbanga donner l'autre con couple bakati batwa tango bakomo na beka kaka tronçonner kema di bete nzote ko ibata mama na libende na kati mikolo kaka na lobaki ke mboka moko kuna na nkai esike zalaki ici na bango ya secrétaire epelaki moto un autre frère m'appelait abi papa il y a une vérité peut-être même au bosanaki koloba
Tango kaka papa Simon qui manque ngani atie makolo awa ake na Pointe Noire izino sala kama masanga na biso bralema ya awa ezika kinyoso kutune to sabo tena carence masanga awa mais papa va no nkamba lobaki mikolozo ya boko mona kaka sika songolo pakala moto peli vous moto ngo wuti wap eyebadike 3 jours après musée à Brésil et pays. Après ces paroles, 3 jours seulement après, moi j'avais bien compté. Et j'ai encore la photo de ce musée qui est au la montre. Je garde la photo dans souvenir. Musée à Brésil et pays. Nakena Ratuni, ah papa, musée à Brésil et pays. Papa le bien, il faut payer là. Pour Kuna Bachaki, histoire ya Mutomoindo me ya lokuta. Musée Okolobela, li solo ya Mutomoindo, na bo solo na ngonios, eza oyobino botomi. Déjà dans Kamba. Nzamba lingi photocopie, azu ya kala salenine, atumbi. Et on me l'a quitté Notre-Dame de Paris et je monte. Bangomoko balobaki moto on a côté outil et vanité. Ba Simpson si balobango na ba dessin animé. Vous comprenez? Pour dire et jaba tanya nzambe. Nzamba banisiko ko juger monde. Azu sala makambu na yi. Et question tuni papa c'est moi qui manganga ni ayeli bini. Alobi aye ko zo mutu mwindo azo ngusene sika zalaka liboso. Peko kanga sata na kosisa nguya na yi. La preuve kabandi ko zo ngsa mutu mwindo ne sika na zalaka liboso, l'Occident est en train de tomber. Mais papa balobi était bible c'est sûr que pour yobi qui est autant la bible. Qui m'a dit 27 la bible. Ça t'en bon kanga yi sikote. Ba kanga ka. Ina suka magamni c'est est-ce que tu E bongo to komina tango ni. Kende mama to yimba kana njembo ya ndiko Daniel no to komina tango ya suka baninga maloba nyonso Yesu aloba ekokisami te kokisami te kasi o nyonso nko Yesu aloba na Matthieu 24 ngo tozo vivre bongo ta suka te kozela ngo suka nous y sommes maman Tiffany. Voilà, ok. Ainsi ça a été une très bonne question hein? Batubaye baké fait tata Simon qui manque ngani. Nana zongela pour moi point wana. En 2013 papa Simon lobi nanga tozana minduki te otokobunda nango na ba mindele po bakoya biso to mata. Mais soki to komi na tango wana likambo esale maladi ekobima oyo kaka lokola ebima kana 1919. Maladi wana tango kobima ekoboma mindele ebele. Mais bayindo bakokufa eza ba oyo basala pacte na bindele bandiko la kabandeko na bango bayindo mais malade wone ko yapo na binote mais malade wone tango ko yato ko mikangela na bandako papa Simon me l'a dit en 2013 pe alobi tango malade wone ko bima économie ya bindele ko bandako ko boya baizina bango ebele ko kangama yango na motamu ko kene no sopoto te na ko zwa makambo ezalaka awa na ko chakuna o ezalaka kuna yango na ko cha awa mukolo ko mona na zui Europe na Amérique na Afrique na tout anisi yango yebaka kaki processus ya makambo na ebandi mama Tiffany ngana monoko ntsake tremblement de terre moko mute ko salema to ko mona continent européen américain et africain et ko tutana nzoka ne nzambe azana façon salelaka na surtout que to komina 2018 à la veille des élections en RDC l'ambassadeur de l'Union européenne M. De Crotte et l'ambassadeur de l'Union africaine ainsi que Moko, je crois, qui est l'envoyé de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Bangomi s'est présent en Kamba. Et Basuma Loba, Balobi, Basilisi, Papa Simon Zuma Loba, Asubiko, Kimbangismo ye, oh yeah, Kimbangismo ye, oh yeah. Kimbangismo, oh yeah, espoir du monde, Église universelle. Toloba ki biso to koloba lisusu te. Bango bakoya nde bakobanda koloba. Balobi to balobi te. Papa balobi. Bilembe. Ekokani te. Ekokani papa balusi miso tali nga pe na tali. Mbala moko na kati nga na yoki Amerique, Europe, Afrique et tout anilelo. Omoni yango? Ah na sutuki. Kabia. Mais c'est pour la première fois que les ambassadeurs de l'Union africaine et de l'Union européenne n'ont un représentant des Américains en Zalanankamba au même moment. Donc, si le Chicago 2018, 2019, janvier, Fatih Beto, comme je l'ai dit, Abanota Moussamboka, donc tu as comme en décembre, pour te bandiko yinda, coronavirus.
molili koti na mokili. Amérique na lobaki na boyebi. Dans mon livre que je suis en train d'écrire ici, livre à liboso sur les alliances et bimaki. Bandeko baza nango besoin bakota na Amazon atape kaka les alliances. Pasteur Joseph Abraham Kikongo amona ngo ko bima maboko mibale o azola tsa moninga lopete livre yango wana. Siko nazo koma un autre na sisa ki mekoleleki na lali papa ki soloki la yobinanga mambo ya ingeme tubila ya uve. C'est-à-dire makambo écriture négro-africaine. Yango nazo compléter kuna nakati. Mais il y a un passage où na recopiaki makambo moko komama na livre ba témoin de Jéhovah. Réveillez-vous. Le président Barack Obama tant en exercice aux États-Unis comme président des États-Unis d'Amérique a ça le discours alors Bakimboy. Lorsque l'alliance anglo-saxonne est celle qui assure l'équilibre du monde. Lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne sont ensemble, le monde est en paix. Si vous avez une alliance, vous avez assuré l'équilibre. L'alliance est comme fragile. Les États-Unis d'Amérique, la société est kangama. Pour la crise financière de côté. Grande-Bretagne, côté Brexit, Babimi. Balingiri suma kamba Union européenne te pour monique bazo zindater les matros. Awabe la maman passe nini atiki biso. Vous comprenez? Je que komika maman, chose qui m'a étonné. Faut comprendre biso ba noir que les yeux s'ouvrent. Les jours bazo ça la cérémonie ya souka pour enterrement ya reine. Un noir est sorti dans la salle. Autant les vidéos là. Nakata salle les grands du monde bavandi cérémonie zo sale mapona nini horizon funèbre ya suka reine faut akundam noir wana abima lobby you cannot put this woman under the ground without giving us our diamond boko cha moso na sama belete soka zungsi diamant na biso ta yibaki na Afrique du Sud ezaka nakata couronne na ye noir deviendra blanc. Blanc deviendra noir. Mon noir a comme la courage. Parce que c'est son temps. Why is saying like this? Why? Oh, it's black also. Why? Why nakat? Na monitor ni black abandi kuna zota la kaka donc. Confi. Noir on a zoko sisa bi diamant ça na couronne yo. Boyiba kama en Afrique du Sud. Bozongi sa diamant o eza ko yiba. Moi ça zonga na mabelete. Azo no diamant o azongi sa. Et là, dans l'Afrique du Sud, là, Tokenda qui compte là, 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 ils faire visiter pour OK. diamant. Que bah il va qui diamant na bango. Et ça kana couronne ya reine, mais noir akene ko sengango. Tata kimbango lati. Ndeko moko pas ça kana poto, azo ke nekena ba musée. Vous avez volé toutes ces choses chez nous, hein? Vous devez les retourner, vous êtes des voleurs. Remettez ces histoires, c'est pour nous, vous les avez volés. Oh ben c'est pas comme ça qu'il faut les prendre quand même, c'est pas normal. Non monsieur, j'ai pas besoin de votre permission, vous avez volé. C'est le temps maman. Hier on ne peut pas parler. Il y a des choses congolais peut comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Bah comment on l'a qu'à sauter? Katakimbangu. Na ye pona kozongisa moto moyindo nesika zalaka liboso et papa lobananga makambo eko kwela bangona eko kosampire ça c'était sa parole eko sampire ti a motamut bakoma nesika bakomo bomba na bangona bango tango bakokoma nesika wana bakotala sous Afrique te ale nzamba ko tshaba ngona distraction akotala sous Afrique te anatango wana Afrique ebandi komata bako silisa makambo na bango passe ko yela bango parole de tata Simon Kimbangu ngani abi passe ko yela bango nous sommes en 2013 na mois d'août abi passe ko yela bango bako mona ke to sasu na leko malunga te to zonga na Afrique sika to mesana ko kende ko piller to kende ko zwa to ko bongisa susu bamboka na biso tango bako yaba yo ko kota bino bokoma musika oleka bango bakotala ndenge bino bokokoma eza mosika bokokani sona bango te allez bakoboya bitumba po babikisho batie bitumba bokosisa bango na koboma bakomikitisa na tango na bango bakokoma basali na bino
ndenge bolongwaka boke luka misala kuna epa na bango bango babato na babato ko bana kolonga epa na bango bazoya awa baya koluka misala epai na bino na bise papa limbisa ngai oui muta muta ngai papa ngana lotaka ndoto wana na lotaka ngo 3 fois na butu moko mama Tiffany 3 fois mingi bandoto yaka 2 fois mais ngana lotango 3 fois ndoto na lota 3 fois président George Bush na mwasi na ye président Jacques Chirac na mwasi na ye bayeko luka biloko kolia na Congo tozalaki na qualité moko madesu tala mbuma moko lidesu munene tala matungulu mwasi Chirac azobina vous avez de bonnes qualités de Congo ça c'est bien Chirac on remplit encore notre sac na surtout quand on ndoto ndengeni na bondeli na lali na ndoto ba avion zoya siko ba conteneur na ba avion ba mimi ngo na libumu na ngoto mais na ndoto na mona ba conteneur ba kangengo na ba mapapo ya ba avion ba avion zo kita na aéroport na ba conteneur vide nini beko somba biloko na Congo voyez zo bananga makambo sale maka na Egypte yango sale misikoyo qu'est-ce que sale maka na Egypte nzale kotaka mokili mobimba batu bayeko luka biloko kolia wapi na Egypte tata Tiboki manganga ni akei na Brazzaville na mabele monene lingomba za kanango babenga ka kunzulu eloko akiko lancer kona nini tolona tobokola parce que tango kolesa mokili koki tozali kokende elobaki papa mfuma longo papa dangenda continue tozali kokende. Mais papa, est-ce qu'on a attendu une vidéo moko oyo papa asali discours na ye suka lobi lingala zana mato ya koyoka ayoka ulandi akote zana chela mom ke papa ntasa comme éveillé natindela que j'entends tomber sur le jeu yango du monde dans le cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Papa alobi lingala moto azali na mato ya koyoka ayoka tozali kokende lingala azande kwa Kikongo monoko kotika na kaka moko lingala. Est-ce que na tangu ya kala discours basala na Congo kuna pas na paroisse na makolo na tangu ya kala lingala ko kena kokota na Saint-Pierre papa ko ba lingala na Saint-Pierre. OK bayebi monsieur Frédéric Ansen secrétaire du pape Jean-Paul II akoma mokanda tout ça l'effort lingomba o ya tata Simon Kimbangu emi côté là awa na Europe pa na biso avant l'an 2000 ce que to ko sala ngo bambwa na biso memba ko tambola na mituka mais ce que to sali yango te après l'an 2000 batona ba ko fungoma miso kamba te nzambe wa kela likolo na se akita na se aye ko vanda na bango me bango baso yebe na note comme biso to yebi ye to comprendre ye to profiter to sale la ye pour biso to sala bien maloba ya secrétaire ya pape Jean-Paul II j'ai la lettre oyo azali na matoyi pona koyoka ayoka batate ba mama kiambote keno kiambote tata mfuma longo oyo balobi na biso yango to kosalela phrase wana papa lo bakango tous les jours na tongo oyo balobi na biso yango nde to kosalela c'est que o azana matoyi pona koyoka ayoka o balobi na biso papa lo bien tozali ko na invité ce papa oui papa oui yanga nazo meluka ba surprise oui ye nazaka na ba surprise na sika ki tango balaksinga on a raisonné tango betelenga lisolo est-ce que ozoyi babilongi na bibilongi wana très bien bana bilongi eza mélange ezali awa bamususu ba collaborateur ya papa Dangenda bamususu bakonzi mususu oyo bakendeki na table ronde tango basisaki beko na nkamba bakendeki kosokola na mai ya sima nde sika mama mwila pesaka bango mibeko awa bozokende kuna pona kolobela mboka bomela masanga te bomela cigarette te photo yango wana yango ya tena uchira bango bakuta na isinga tala o kasa vubu nazo tala kaka na balumumba papa Dangenda omoni ye balaksinga papa Dangenda ye batata soki ka shamura lumumba pe no tata lumumba zalaka tatindaka mutu na ye tata ka shamura ye wana ye
Omoni makambo ezaka na Congo. Kasi masolo oyo bomba makindenge nini? Na bandeli tango baye na uteye manje mona. Awa na pesi bino lipanda ye. Bole botondi pe bomeli botondi bomeli bole bomeli botondi. Bolobi kimbango to yebi yeti. Bosali lo fundo bolobi kimbango to yebi yeti. Yangonde salimaki. Toza ba umbu avant kota na kalena numéro matricule tata kimbango aswali tout. Papa dangenda che mbongo. Tata kisolokeli. Chinchani etika kala bandibia tata kimbango. Ekote na makambo indépendance. Metango tozo indépendance. Kimbango ba yebi yeti. Omoni mama. Kimbango ba yebi yeti. Merci. Nana si ça m'a parti. Et belé ba ko sale la kombo tata kimbango na solo pe na lokuta membo ko yeba bango na mbuma na bango. Ces derniers temps, papa Simon Kimbango ngani atindi lettre circulaire na loba kila fois. Batu nyonso bazote ya makaba tata Simon Kimbango na ba réseaux sociaux baloba o ezali ya solo. Batika kolongola. Batika kobakisa. Batika kokosa. Baloba solo na likambo. Biso kaka mfumu Kimbango Yesu to yebi ete. Mfumu Kimbango aza motinda myankolo Yesu. Soko wanga ni nkolo Yesu seko yebi mfumu Kimbango biente. Po ba mangomba wana mfumu Kimbango eze bele. Mogo kele kona ba bise pena. Zo Bible ora le pasola. Oh, eza livre ba koko na yote. Sidi kia weza kikongote. Eza kana kata Bible. Salama eza kana kata Bible. Ebele babimi bito mfumu Kimbango. Oui mfumu Kimbango. Oh Yesu kuta yaka pona babindele. Nani biso ke Yesu azalaka mndele? Nani? Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe alwe na samia